Mbongo na yo kontima me ya yo mbongo plus to boya te même Jésus a lobango baloba na Jésus batuna Jésus so boyi mbongo azali boma mbongo baboya te mona ngo mabe pona ngai mabe te ponga pe nazada ya parmi bato de ya pe basale makambo na pe ya esimba yipe oui oui là peut déjà toyoka ngo toyoka pe bato basala ngo mais na suka na ngo ba regretta kaka ba regretta ba photo na bango comment publier donc ba sambwa Mati lelo ba relation na kitoko tozali azala vraiment ya ki mutangambu ya Brazzaville ya ki pe boye na miso tozana ekutu kutani pe muto to bando sona chombo to monani ba réalité est que bato balingana na Facebook plus c'est sans avenir et plus en plus ba mususu bakoma kotinda ba mbali mususu Facebook bakoma kosenga ba photo ba nini basenga omba mono nu Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka wa mbote na bino nyonso ba chaîne internet mbote na bino oyo bolingaka chaîne YouTube na biso info plus et merci na confiance au bozo continuer toujours kopesa na biso ba présentateur ya bémission et merci encore na cordon na nga Mustafa Malembe na confiance au bazo pesa ngai pour na ko continuer musala na ngai et merci na boss na nga Lookman donc na sepeli du susu ko pousse na susu liboso na bino moi 2 semaines d'absence téléphone elle est là qui m'a cassé Hermine la so choqué lisusu wapi ndenge tozomona ezo sala biso bien ouais lelo tozabongo na commune ya Bandalungwa sujet na biso ya lelo eza bongo Facebook rencontre ya bandeko misusu na Facebook toyebi ke eza réseau oyo eza na monsieur moko a créé ki yango pour faciliter biso communication lelo tozomona pe bandeko misusu bazolinga na Facebook yango lelo tokotambusa micro na biso na bandal bandeko na biso o baitizaka réseaux sociaux Facebook ba expliquer biso rencontre wana ya relation amoureuse na Facebook est-ce que ba relation wana ya Facebook ekendaka musika to ezalaka na oka ba aventure to eza vraiment ya solo misusu ba considérer kango na Facebook ekoma que non okosola na inconnu moko boyebi te okopesa na ba contact bokoma ko solo la et moi si soit mobali asepeli na muninga moko et to lingana misusu to mona kango ezaka ba aventure misu bakoma ba escroc pona ko escroquer banzoto ya basi et basi bakoma ko escroquer ba mbongo ya mibali mutukuto na omona te oyo yebi te mais o se permettre ya ko sala na ye bolingo na nzela to mona ka keno ozota mona nzela mutalingi okoki kondima pe okoki kondima te mais na Facebook to koma komona et comment nango acceptable donc moi c'est kondima mobali pas okoki kondima moi si yango tozotambusa micro na biso bandeko na biso ba itizaka réseaux sociaux Facebook ba expliquer biso ba o déjà ba kota déjà kolinga mibali to basi na Facebook ba expliquer biso non ba relation wana soki basukaka nango neni soki ekendaka musika to ba se distraire car bango na bango. On a moni ma chérie na poussa na pembeni ma chérie a expliqué biso bonjour mamie. Bonjour. Boni, vous allez bien? Elle nous a bien. Comment on a nani? Comment on a grâce Lorenzo? Grâce, tozo lobela Facebook, ba rencontre à Facebook. Est-ce que vous déjà linga na Facebook? En fait non. Na ko linga na Facebook te parce que eza ba réalité belé. Facebook eza quoi monde mususu. Ba réalité ngoni nyoko ko expliquer bana poto ba eba. Ba réalité eza que bato balingana na Facebook plus c'est sans avenir et plus en plus ba mususu bakoma kotinda ba mbali mususu Facebook bakoma kosenga ba photo ba nini basenga omba mono nu dans le sens là. Ce que so potindi ba salir yo ba publier yango ba bakoma mono ngo par-ci par-là yo moko za salut. Donc mais quand on linga na mobali car ndenge lobi que non beaucoup na mobali mo na Facebook o accepter et mobali yo lingi wana okoki kotindele photo te eza mabe ba photo ninde te
bafoto ninde te wana mpenza na koboya yango wana bafoto ninde te mais so ya tinele mbongo yo kozwa mbongo na ye yo kontima me ya yo mbongo plus toboya te même Jésus aloba yango baloba na Jésus batuna Jésus so aboyi mbongo aza liboma mbongo baboya te mais ba conseil nga pesaka so mutu alingi yo afuta mbongo wana tamusa okangisa ngo afuta biya yo otalo na kini amona wa live et ça peut bien que otinda asenga ba photo mo boy tamusa za mwasi ne mo boy kuna mwasi wana tanga mona ba photo wana azwa ngo publier mais ba fi akini ba kipali sute hein obi ke na kinde eza boy koma na ngo intérêt yo pesi muninga pa pesi oui là peut déjà toyoka ngo toyoka pe bato basala ngo mais na suka ngo ba regretta kaka ba regretta ba photo na bango comment publier donc ba sambwa donc yango na préfératé et na Facebook soko kutani na jomoko garçon moko boya sepeli na grâce mais eza canal ya Facebook okondima to kondima te bon wana so ngamo na sepeli na ye nakopondima mais au fur et à mesure ezala na avenir te so à se déplacer ya te c'est comme si les gens make-up pour insister que non ils en avenir c'est comme make-up déjà non nga siko eza ke eza na batu bazaki na kin bakenda donc tant ake kuna komona omba mo musika esili obaye na donc yo mutu fo bozazane ka soko voyager bolingo musika singani te kata na kata mais Facebook ba facilita biso boko yope ko sololaka abengaka yo comme pe ba appel vidéo ba voice comme pe ba voice comme non il c'est bien mais au fur et à mesure mutaza musika ata bomona na bo solola bomona na vidéo eza pembeni te akokosa comme c'est pour kokosa donc c'est ça. Donc, ce qui est alingi yo, a préféré tom soit atikala asali moi quelque chose, à balio, ou bien asali moi geste mon famille yebi atiki stable. Que atiko ka bongo ke yo sans avenir, o tikala ka bongo pour balite. Moi pour bali na ote atiki yo na kin. OK, merci grâce na sepeli. Ouais. Merci beaucoup. OK. Grâce à l'objet que pour naie relation Facebook eza mabe mais tozo continuer marche na biso et tokotu na bandeko to tambola vraiment lelo to bito tambola to yeba na Facebook relation Facebook et comme relation na relation moi lokuta relation misupe ba bénéficiaire nango misupe ba sepela na Facebook eza pe misupe ba sepela te mais to tambola to ka ba vie bandeko o ba sala la réseaux sociaux Facebook. Bonjour. Bonjour maman. Boni. Bien. Babin Konani, comment on a Christian Massamba est morte. Il morte. Si je n'habite pas le lot aux Facebook, ma relation à Facebook, basito mi bali kolinga na Facebook pour na yo. Au ça d'abord réseaux sociaux Facebook. Na sala là on so côté moi na Christian Massamba na zana. Immortel ko expliquer biso. Relation amoureuse na Facebook pour na yo eza mabeto eza malamu ceux qui peut déjà au meka déjà au linga déjà expliquer ka bana poto bayeba mabete tozala na ba relation sous to kutana na bango te no pe to mona na ti esenga foto za na ba réseaux sociaux poto e bande mokili ekende koza pe na relation amoureuse ndenga Facebook eza na pe mabete ponza mena sala magamu na edo mutu na mutu abine ni nzambe sala magamu na ndene donc na ebite ndeni soki bin batu so mona ngo mabe pona ngai mabete ponga pe nazada ya parmi bato de ya pe basele makambo na pe ya esimba yipe esimba ti lelo ba relation na o kitoko tozali azala vraiment ya ki mutangambu ya Brazzaville ya ki pe boye na miso tozane kutu kutani pe muto to bando so na chombo to monani moto ki Facebook quelque part ya bien tant mona ki epe azalela pe na ba qualité oyo linga kanda za est-ce que ye asepela ki na yo pe so asepela nga ta nga katata ça y pena longa de kuna eti boye ba akoki ko traverser pe pour na intérêt à moins que non il monte à tindela ki moi check moi mbongo pe moi système et ça les marana ngo atikaka na kati ça soko na musika zo tindela nga bongo pembeni e ko za ndenge tamsu pa ye na intérêt c'est ça pour la bongo c'est ça pour na qui vraiment pas monique mutu to bando sola na aki important to ngape na aki important pa na yon to kutana ki to so a proposer ki ngaki na oko ya mono te c'est so ku ena mo permis aux moi so ko ya no liboso ngana ya na ngata mukolo mususu
Et pour na bandeko pe bazo landa ligne na bino wana ndeti yo ba relation na ezara déjà toko soko ko yebisa bango nini bango pe ba continuer to ba bon mpona ngai na koyebisa bango mokili na mambo ebele so batya nde serie ndenge na s'organize na motu tozali nde na relation esa bien mpo bato mosusu mpe bakoma kobebisa barelation ya bato omonaki omoni motu ya bato na facebook osoli na ya mpona suki okosi vraiment tosala barelation facebook ya baverité tosala yango te ke na bandenge balokuta mo boye mpo biso mpe bato tosalela yango tobima balokuta te. Est-ce que arriva mpe déjà boye na relation na yo na copine na yo bolingana na Facebook osenga ye pe ba photo sexy na ye te wana nasalaki yango te wana vraiment nde natikala kosala yango te. donc bino bolingo na be ezalaki kaka ke non Facebook nde aza canal ya tosali mpe kope atindima biloko natekeli ya ye mpe amoni réalité nde ezalaka bani paya kuta eyebi ye pere ayebi ye mere ayebi ye nyonso wana elekaka na Facebook nyonso bandeka pa lisolo ka tiomoka nde ezalaka ekoinsida mpe kaye mpe komoni masamba anga mpe masamba donc etutana bino bolingana nde mpona bakomo masamba te bosiko so Facebook ezalaki te tenga tokutana ndeni. Ok, merci Christophe, continuer marche na biso bana poto bozoyoka bandeko na biso oyo balingaka mpe oyo balingaka te ndenge bazopesela e tozo continuer toujours. Bonjour mamie. Bonjour maman. Boni. Bien. Comment on a? Madame Ange. Tara caméra bébé. Madame Ange. Eh Madame Ange. Yo niveau hein, madame. Ouais, si je n'avais pas les Facebook, relation amoureuse na Facebook. Au sein de la réseaux sociaux Facebook. Voilà, c'est là. Et déjà arrivé que non au linga déjà na Facebook. Bon, non, mais arrive toujours des dérangements, il y a des bakokoma. Donc, naza pena baningo de balinga pe déjà na Facebook. Pour na yo siko yebisa biso pour si je na biso eza relation amoureuse ya Facebook eza mabe to eza malamu. Est-ce que ba relation ya lolenge wana kinaka musika to esuka na muka ba aventure? Bon, pas na ngai na mona neti eza pour na ba aventure, mais il y a d'autres personnes au ba relation vraiment stabilisée et puis ba comment déjà na ba relation na comment okutana bon nga pour na nga na mona vraiment bien té nga pour na ngai. Donc pour na yo eza vraiment mabe mais si ko pona bandeko bazomona ngo malamu conseil nyoko opesa bango po mona eloko mabe il faut mekano yo sko mekana nte mais oyebi ndenge nini kezaka mabe. Bon, on a mis quand on te menayoka sur kaba message, quand même quand na réseaux sociaux ba message ya kao mutapoto asali boé alingi muta tindele ba photo donc il y a d'autres donc ba makambo ya rebelle wana na kati wana nga vraiment c'est pelisanga donc yo boya no chamu donc na boya na nyonso wana. Oko pesa baninga conseil ni pesa bango no conseil. Bon, na pekisi bango te ke kolinga na réseaux sociaux mais juste que basa prudent ba quoi ba ça la base apprécier que alanda po monier azana poto donc moi fait pour dire que grâce à Pierre batindeli donc nga pona nga vraiment basa vraiment très prudent na pekisi bango te mais basa vraiment prudent na quoi ba ça là. OK, merci grâce. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Comment on a? Comment nanga monsieur Matota Kaladi merci. Malgré comme ils ont précisé mais ça non prochainement. Si je n'ai vu elle est pour une relation amoureuse sur Facebook. On utilise les réseaux sociaux Facebook. Oui oui. Et on peut cette relation amoureuse sur Facebook pour na yo ma bête ou ça malade. Ma relation amoureuse. Bon, tant que ma relation amoureuse, non qu'à combo amour d'abord, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a des choses précises. Et puis ça amour, il y a le lengeni. Est-ce que qui moi c'est na mobile. Ah, qui moi c'est na mobile. Ah, qui moi c'est na mobile na Facebook. Ndetoa que na mutu alingi soit moi si alingi mobile na Facebook. Ndengwana ou bien mobile azolinga basi à partir de Facebook. Ah, on a trouvé vraiment intéressante. Hein. On a trouvé vraiment intéressante. Et les amis sont déjà make-up et si mais ça fait na ba aussi matin. Donc le quoi yo c'est intéressant en hôtel. Au pays ça va pour un conseil. Quand nous lobby, là c'est un avantage, non des avantages non. Et puis Facebook d'abord est un réseau social exemple pour relier monde. Vous voyez, nous à cause de la excusez na posa alinga en Amérique.
mais à partir de Kinshasa alingi bon ce que ça sérieux relation mon sérieuse wana gloire a dit baketi na suka ouais mais dans la plupart des relations otozoyoka to moi que za buzoba bato msusu toyoka utalingi ndoki bato msusu alingi koka omona mutaza koka yo ba tout le monde ka bogar tout ça ce nene bolingani mais pas beaucoup les jours beaucoup de moni a koka au moins que comme déci vous voyez yo pesa déjà bolingo moko boy mais au bandoze ya pe mona mutongo ndenge mususu o mona boy au comme déci moni que ezape quelque part na ba négativité na vous voyez quelque part ezape négatif bon comme conseil na koloba soki olingi mutu na Facebook il faut ça l'effort que bon monde na liboso ouais ceux qui besoin c'est besoin d'un pays différent comme ceux qui net par exemple à Kinshasa na ligne mutoza na France faut na na mesure soit ya ko rejoindre kuna ou bien soit ya bengisa awa tant de na moi qui na capacité on a été inutile na salango même la luka oya biso za na Kinshasa mais ba miso pe ba meka na bango na ba m'équiper balingani baza na ba pays différents et moi économie na organisation na bango isali pe que non un jour bakuta ça c'est vrai hein ils ont dépendre peu sous na ambition ya batongo balingani ba sous soit aventurier abika na bolingani pour aventure tout ça parfois bon c'est parler kaka et ça bien mais ba oh pe na moi que non yo par rapport à beauté pour et attirer à mutu liboso alinga mutu c'est la beauté voyez Monique non alinga on alingi ou bien alinga aza beau ou belle n'est-ce pas alors ce qui bondiko solo moi que non aza vraiment intéressant tu peux ko bala on est dépend na ba mi balé et comme il comme sur organisation c'est bon ba ko bomba mbongo muke ti ba mona on a pesé ma bête donc en quelque sorte Facebook est un réseau social ezali na ba avantage nango na ba désavantage nango eza avantagé pour na ba o baza sérieux aligné mutu na Facebook akena ngo tina suka wana moni que non Facebook et sali musala et comme vraiment le moko gravé na mutu na bango mibale wana ouais mais ba oyo parfois ndete zoyo kapé ba msusu ba lingani pe baza pe normal on m'a pe mutauti poto ayeti na Kinshasa amona mwasi oyo alinga na Kinshasa mais à tourner ba aventure voyez on a Facebook et là moyen moko négatif n'est-ce pas oui et renda qui peut un mauvais service. OK merci monsieur. Merci. Bonjour madame. Bonjour merci. Comment on a Patricia. Oui madame Patricia, si je n'ai pas eu une relation amoureuse sur Facebook. Vous savez la réseau c'est sur Facebook. Oui, j'ai un compte Facebook. Oui, c'est biso ba relation bato balingana na Facebook. Tout soit ce qu'on voit déjà autant des gens baku wana moko ko ya draguer sur Facebook pour accepter pour quoi c'est biso ba relation wana ekindaka misika to ezaka ka distraction pour na omona rango ndenge. Bon, je vais essayer de répondre na deux volets. Je prends premièrement, dans la vie, hasard est à la raté. Hasard est à la raté. J'encourage, oui, nazobo yango paysan ba méfie na ba avantage. Dans quelle optique? Relation c'est que bandi bien et au finish et ce qui m'a bé ou encore les productivité pardon. Mais il y a certaines relations, moi je suis témoin. J'allais na Facebook, na réseaux sociaux et puis et aboutir peut bien tina suka. Donc là ça dépend de ces deux personnes au bakutani dès la prise de contact na bango makambo bayo kana quoi en quelque sorte mais et ça bien pour notre moi qui non ndinga bien ma BP c'est comme ba anglais moi copé ya ma B voilà je ne vais pas parler de moi en tout cas journaliste tu vas m'excuser. Là, c'est ma vie intime, je ne vais pas l'étaler comme ça sur les réseaux sociaux, mais j'encourage les amoureux dans Facebook qui évoluent très bien, je les encourage. Bah, on peut voir qu'il y a un mabé. On peut c'est bon, on peut conseiller. Bah, oh, il y a un mabé. Toi, bah, oh, bazo créer une relation, on a un intérêt.
Ok, ok. Pour ceux qui créent ce genre de relation par intérêt, bon, il faut qu'on y ait un intérêt, puisque on dit il n'y a pas d'action sans intérêt. Quand l'intérêt est en intention bien, on ne peut pas condamner, mais quand déjà ils ont mis ma moto en déroute, là vraiment je suis contre ces choses. Je dirais c'est mieux d'arrêter de garder autre relation que amoureuse, parce que le cœur, c'est un lieu sacré. On ne joue pas avec le cœur. Vous voyez un peu. J'encourage. Batu nyonso, ba amoureuse nyonso, na ba amoureux nyonso, au bazan na Facebook, pour un but. Et je démotive ba oh nyonso bazan na ngo pour na baction moko qui ne sont pas productives en tout cas. Et bakata, et le temps, c'est de l'argent. C'est une perte de temps en quelque sorte. Voilà. Ok, merci madame. Je vous remercie aussi. tokomi bongo na suka ya émission na biso boyoki bandeko ndenge balobi moto na moto apesi ya vi na ye na ndenge autilisaka compte Facebook na ye. Na nsima caméra nazalaki bongo na Sineige Aigle d'image. Na Suisse namoni bongo mama Marie Madeleine Madilou vie nanga Mustapha Kobange. Katia Mabeka la star Kayen Diamant Vert de Paris. Namoni bongo Fleury Senge na pesi bambote belé siko ozali. Mijour. Oh Hermine yo so bengi et ça bien ba benga kaka pour on ne sait jamais. Bambote na siko ozali et bon continuer toujours qu'on s'abonner ba cher internet na biso bokozala jamais déçu. À la prochaine. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka